Vraiment, je ne sais quoi dire, vraiment quoi vous dire. Je dis seulement merci. Madame, excusez. Idée de saliboué, il ne fait pas maman Sira. Ah bon? Moninho linga kana benga yo, na benga yo sikoyo. Esko linga kana benga yo queen Esko linga kana benga yo la patronne. Allez biso nyonso to benga benga yo sikoyo. Quand même quelque chose. Bien sûr. C'est que vous bungama qui compte. Na jardin. En tout cas, tu as invité la patronne. Chérie, Akatobina, Lelo Mokolo, Babota Kingai, c'est mon anniversaire de naissance. Lelo Mokolo. T'es accompagné dans le maître. Pour le monde, la mbélinga mbélinga. Zonganan. Zonganan. Zonganan wana. Bientôt là vous allez manger. Ça traîne aussi. Ça traîne comment? Bino pas la bola maraté. Ah ouais, moi Moussa Lazate. Moi je suis votre tantine. Naza cocoté. Mais ça fait quoi c'est normal. C'est normal, on obligé que moi je fais. Que lien là. Non, mais bientôt là boto lia. Boni bon. Bino ba ni. Biso to zana ba âge na bino to zana ba téléphone na cher boto. Eh ya po. Donc c'est fatigué vraiment tellement mozala non. I'm gonna eat chicken and yo. I think I'm gonna Lisa. And chips. And chips please. Tela. Utangira nganga na frigi site. Ya ponga lekini. Atikala ko tinda ngata ata na brazate. Mais le quoi yo sa mwana ne atinda na frigi site ko tangi kuna ponga koko amna ye. Comme ça bon. Ata balo. Vous pas nous dire qu'on est là. Ils vont pas nous dire on va lui non, là, non. Qu'est-ce que Lisa, You are scared, eh? Madame, je suis qu'à la surprise, ta rouge. Mais, je n'ai pas signé au Cameroun. Zozotani. Papa. On a signalé le Colanda, on a signalé le Lomo. Oui, que modèle n'a pas apprécié Mélina. Je te jure, cette fille peut me tuer. Ah, mon cher, oui, bien que nous célibataire jusque-là. Et ça, que nous avons une aventure, elle, vraiment, elle touche mon cœur. Nous avons comme madame. Est-ce que ça a idée à fou? Voilà, justement, nous avons manière ni nako ko aborder pour et puis ma aventure et puis ma vraiment sérieux. Tant qu'homme, faut avoir la patience. On tente tout ça lango, ça moyen pays, on boulome. On m'a voir. Moi temps, hein, mais la flash. Mais tout le monde d'abord, hein. Et puis à quoi vendre madame, ça va. Ta carte, c'est très important. Moi nous t'embongo.
chose so bilo ka mike isala bango bien malgré bana facilitateur mon ambo n'a encouragé c'est pas mal courage mon frère courage ensemble na sepeli yo mais la whisky te pierre local ngai ju kaka ngai zongeliser authenticité ah bon ntamba ah non mais un conseil comme bien misananti happy birthday to you. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Makrele papa akoko no baye baye mbe joyeux anniversaire to tuna nga mutu na ebisi bango mo ko mesana te Oyo sale nga anniversaire. nga mo ndela za bona osale linga te nga na sale lo Comment ça la anniversaire? Bébé, en fait, il y a une fête des surprises à la maison. C'est pas tout à fait une fête. Pas gêne, pas gêne. Oh, mais c'est pas une surprise. On est dans ce meeting sky. Papa yo ke la mate. Nani, Lisa, pas pour ta banque. Yeah, You got ame. oh, Pepe, I see something here. Nani? Oh, something here. Sam nani? I don't know. Ça ke mo attention s'il te plaît. Azo tuna ngasuka sama ngwa. Papa tika. Oyo kana. Bon kati. Beso to yebi angete. Yo mona ngande ngini. Na lingala, ba wana ba benga ngoni. Mais dis même en français, c'est quoi ça? Bouton. Yeah. Na yokaki. Oyoka ki te papa. Oh no, ngabo. Oyoki bongo moninga tena ni chiki. Pepe ndima ka oyoka la. Oh, ngana. Bona makanza kani. Lisa. Anglais ngana tangena Mandela non. Nani? Mukombozi. C'était à quelle année? Nani zera. T'as pas oublié. Pepe, don't make me laugh. Ah, toi aussi tu exagères. Lisa, please. Oh, please. Dangini. Fine. Pepe. Nanda kukuna. Yeah. Yo zamana ni anglais nde suka ya mukeli. Okomona mutu mususu. Il faut yako la peine. Fanda na batu te mablo musu papa nga na lobaka ya po bi valeur à famille te. Nga ileki na ye. Ata matali ya pamba na kele. Zaro. Ya ke ça jalousie. Zaro. Ko neti mo ata utazani ndo ina wana boy tazo manke nga ibu nga tata mo sina bi anglais te. No tambo anenza monde. ah, t'as fait là, on a Mon ndenge bang ya place a uti kuna na crise nani. Na Afrique d'ici. Crise d'Afrique. Afrique Tala. Fimo kwa za kuna nani siku albi comme champagne overdose. Fimo ana akaenda kuyembera Mandela. Oui, parce que na barura ntseka akenda ba. Eza pas évolution. Yo zaka soko zele matongete baza komona na matete kolompo kimbuta bisiko melaka. Mankenga. Papa, omoninga. Moni baninga. Obaninga te baba na ya boza na tia no biloko. Fati yo pe botela kama mibali yo te 3 mibali. Égalisation para yo motna zo mona zo la ndama. Mama zala kola yo ndingo za ko kolo zo kola neti mwa muke tango ka yo ko parce que pa. Lilia. Ça la bangolo. Na muto a se servir boliende bolira pas la bino mais. On a mis moi je semble avec Pepe. Vous êtes là, non le banglete français. Na balutu wana. Vous voulez que moi je vous sers? Non, en fait, tu prépares quoi? Du pondo. Et quoi? Et la mer. Nous, tu demandes quand même avant de préparer. Papa, biloko eza I was told you I want to eat Chichi, atu pekini pay, atu pekini yo, atu pekini pay. Ça c'est quoi ça? Par rapport à quoi? Par rapport à cette lettre. Papa, aux on a un papier, ok, nous fouillons le blanc, on a pas ni. On a fait le blanc, on a ôté. Ils ont papier, on a un papier. Bah, commune. Recommandation médecin. Pour ça, ni. Oui, botanga. Oui, botanga, puis le net là, tu en as, ils ont pas battu, ils ont mis. Tanga, oui, bel comme nous, comme nous, donc, utiliser yo, ok, mon médecin. Au katabato. Au long de la nyoso, moi, c'est qu'on botte en vie naïe. Somme. Vous avez fait chérie.
grande sœur, vous chérie, bois bien. Ah, tu vois, les il faut ça vrai chérie. Oh, tu as beau ça vrai chérie. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Copine, osa moi si kitoko. Nga na sina pexo biloko yo mi sous-estime ande trop. Tala, okansate ke loko fandi pa na ngai, ozo dépendre na ngai nyonso tunga ifona sala nde okokite. Okoka na yo mama. Ndenge nzamba sala peut-être que nzambe amona ke bénédiction na eza nzela na nga. Omona mabe poani. Ni tu fanda pa na nga, mais nga pe na fin na si ma grande sœur na nga. Ah, mais là, ça n'est pas une autre. Yaya ndima otene tia ndimanga. Et puis les autres na yo répondre ngai oyibi kotanga. Ozo manquer un respect. Non, comment manquer respect, chérie, bi kena linga kayo. Ne me touche pas. D'accord? Non, comment manquer respect, mais oyibi kotanga, oyibi oni ba komi. Papa, ozaka na posa bana tilelo. Lisa grande fille ndengwana. Mama na biso yo kala mingi te azo kola pe o mo pe bo moi sezo koma. Waka na posa obota. Bana ni sato. Na la posa na ngote. Na la posa na ngote. Mais tu oublies que tu es une femme mariée? Bien sûr, bon na boy. Donc moi songa na pese la mbongo na bala yo na bongo. O balanga bien si papa, tant yo longoli alliance nonga pe na longoli yanga. Po motema na onde za musuni yanga za mkuwa te. Teresia, na ko permettre ya ngote. Et tant que mo bali na yo. Je te dis non. Et je vais voir le médecin. Si médecin oyo a sali erreur, a sala makamo yo kainaye, na ko porter plainte. Na ko porter plainte. Et tout de suite na ke musala. Mais c'est ngai ndela za boy musala na ngai. Na mataka avion na bazemi po yo sepelaka. On bo mena musala. Yango ele sa kalunga, yango ele sa vie de loin, yango ele sa ba petit frère na mona ba onde na bokola bango wana. Ah non chérie, wala to yo kana te bela te. Pour ngani na bono bota li susute. Trop yanga. Li bomo ba passe pas bimisa bloka kati ya Teresia. Eza ya poté. Chérie parle là to yo kana très bien. Non bota te parce que na boto de 3 bana. Ça suffit. Non bota souté. Teresia. Tika mina bino bopamba mati. Bino bopamba mbala ki bo lava déjà bo abeni. Eza bino. Mais bien. Mais oui quand même que yaya comment somba bilo mi bala sombeli nga sombeli. Ah sombeli nga sombeli. Tika. Ngolo bangani nyawo ko bi nyawo. Tika. Baby na ndadi kai. Ndadi ka moko. Wasa. Asen. Oli nana. Minda. Oli nana. Ngolo bi nkasi. Ah, mama. Tika ba mama. O basala na grande sœur. Ata mo. Mais to ke mi pa. Kitoko kana mama. Nous sommes dans la table. Nous avons une balle. Terminé. Et bon cahier. Mais faut arrêter na moi mon temps comme moi je t'aime moi ba texto zo ba benga kota chérie. Et ça fait moi bien maman. Et ça ka bien on ça moi mon temps le blanc le ba kitoko zo to orbela ba estomac. Mais bon ni ko so ça na grand état ndengeni. Nte ba na kasi na moto. Non c'est bien na ngana hi ya kitoko. Mais basaka na ya. Niko, so ça na ya oko. Mais yo ko bete chubelete. Oko bete chubelete. Na mboko yiba. Wa mi kuluti. Bon écoutez ça ni ngati ngana beli seki kinga boni boni zana miyo so le makami so le bala za boni boni yo ngaso za yo na nzoto uzana una tayo zana mena fana nganda kute pa lokola na ngozi kanda nazo kokota ba oshu nazo kotama no salela. L'arrogance sans expérience c'est très dangereux. On dit l'arrogance sur nos ouangana. Donc je vais voir tes parents. Hey, papa, ça y a eu mon nid. Na tanga classe ngai, parents na ngabi misela ngambonga tangisa na classe ba université ma ngabele. Pour ça ba musala zong c'est la bango. Et non enfant de la peau na kuna bonne ya te. Bonne à peau. Tu ne peux pas me répondre. Pas besoin on y surtout. Na to ça ngo. Tu ne peux pas me répondre comme ça. Trois bannes. Ça suffit. T'as pas le droit de faire ça et je te promets. T'as pas le droit. Eh, mon ibino ma bena bino mi bayo dictature na ndaku, dictature libanda partout ko lekana. Menga. Merci. Non, ba plomba na mbala. Libu ba okata yanga. Je te promets. Ba trompe ba obimis ya Teresia. Ah bon? Mon iko apo. Ah bon chérie. Teresia. Tu non respectons na mo mbuna ote. Teresia. Oh, je te promets que au sala moté. Je vais voir tes parents et ma parole va voir ça. Bah qu'on remettre en moi non. Là je papa. Si kangana ki musala na da na reta so sala te. Yo ne mutro longo na musala. Yo ne ba longo na musanga te. Ngana ki on se présenter à musala nga. Yo ne ba longo na musala. OK. Eh. Apo. Beninga ba fa neti sema sama ba bijou l'homme dans l'océan. Abota ba ne ba ko kana ba ba kala ba fa ba onde ngwana. Bongo yo ngani. Johnny Konda,
na main de l'éternel. Hier on a fait na bande, mi balé ba na bango. Hein? Boni papa. Oh. Au moment où Mathieu va vite au Timali. Biso a couru qui n'a pas tombé midi pour. Biso courir comment on vient dans le roi mari de nous. Ayaka 23h, 4h à 5h. Wow. Donc ce bon monnaie na moi valeur na ici. Et c'est lui. Il y a quand sur les 2h, 3h qui. Donc tout l'amour a boutu tout repassé, tout ça m'a camion. Bonne nanda kokasa. Pour la santé, tout le monde, tout va malade, va bonne santé. Mais sauf que c'est un grand souci, pas un petit, mais un grand souci. La situation, on a terrorisé la madame Nangai. Moi, si Nangai, Aza Kolingaza la place à Moubali, Aza confondre l'émancipation, la valeur et à moi si Nangai. C'est juste ça. Papa Sobe. Papa Sobe. Oui. Y'a maï s'il te plaît. Va kamomoko, va y aller nini, maï toi s'il te plaît. Hein? Quand on va y aller maï, quand on va s'il te plaît. Boustika, boulina outia batna consifiant. S'il te plaît, I need bring for me ginger. And small water and the chips. Yesterday, water, we are irritated. What another? you don't understand water. You understand water and what and You want to do www.com. Everybody, Africa Fiesta. Mom, Papa, Mom. You, I'm loving Mingis, me, YouTube. And everybody people is organizing me. I'm loving non-stop. Eh, Papa Sobe. Okay, it's fine. You can leave it. I'm sucking. I'm sucking. I'm sucking. Eh, Papa Sobe. You don't understand what I'm talking about. Papa Sobe. Mais mon petit déj, ça traîne. Nini? Mon petit déjeuner, c'est qu'on prend chaque matin. Mon petit déjeuner. C'est qu'on prend chaque matin, on appelle ça le petit déjeuner, tu comprends pas? Explique-moi bien, papa. Mon livre français, bino bolobaka. Libosa ba français na biso oya biso koyaka. Ba français na biso zara lokola ba nyoka ya pharaon, ba français na biso zara lokola ba nyoka Moïse. Le français tellement leki makasi ko mela français. Oh, tant yo ke Franck Makazini, tu yo bien ça ba municipal awa. Triomphal, non, par là je voulais dire ceci. L'émancipation de la femme, puisqu'il y a un certain moment, que moi c'est à côté de la moi c'est peu à droit quand même, il faut à ça la bureau, à l'ouapé ça pour la classe à Tangaki et quoi la maïté. Mais c'est quoi le combat si nous sommes confondre ma commande. Kozala mo condition que moi ça comme ministre ya mo elongoli bo moi cité il faut assumer ma responsabilité boni ça va faire zala na ça pour laquelle ça par rapport à la situation par rapport à la situation laquelle ça alors mutambala Jonathan fondation vraiment na belle famille nangai donc j'ai fini après moi en retard et puis je vais faire un effort dans remettre en ordre de patron. Merci. Donc je disais que comme confondre yango tant moi c'est au sala nyoso bambali ba sala même aux la présidente mboko mokoza mboko mais ça que oyeba que okutika ka moi si ba obligation que moi si faut respecter devoir et moi je n'anda pas le faut sala exactement chez moi qu'est-ce qui se passe papa dans la mona tongo et ça qui le j'étais comme ça pour la que musala namoni mukanda moko par hasard na tombé na lettre voilà donc ça veut dire que nzambe kaka na ko mona ngo pété sika a tchaki yango donc mukanda médecin
oyo azopesa Teresia date pour asala opération ya nini ya kolongola ba trompe babiloko nyonso ba ouvert même oyo nyonso bo mwasi na kati ya libumu na ye oyo ko permettre ya concevoir azwa mukumba. Non maman, j'ai pris la lettre na Tony Teresia et réponse na ye ça l'a passé. Alobini. Pardon, tant que tu réponse na Alobini. Alors oui, c'est sa vie. T'as la réponse là. C'est sa vie d'abord. Et puis elle m'a dit que opération en haut, bah ça l'a ngate, bah ça ndeye. Elle dit bah ça l'autre à peau. Non tout nos points puisque nous autres n'angane pas opérer. Mais non papa ça y est à boss na aye bah qui asa femme mariée, ngana belé et j'avais tout payé sauf rien. Donc mon na honoraille. Et c'est la seule femme que j'aime dans le monde. Omoni bokilo apo. Biso de botili yo Teresia. Ya de loin. Yo kangate? Ya de loin. Yo un. Atuna ki yo tuna ki ye bakolongola yo. Ngana tuni yo question ebomaka. Maman, je peux pas dire qu'il bomaka mais ils ont des conséquences. Et à part ça aussi. Bomaka oui ou non? Maman par principe ya libala ngana besoin bote sous. Papa, asa le bani. Mais chérie. Bébé. Ça va bien. Fatou. Ndoya tantine. Tavu Fatou. Maman te demande son petit déjeuner, non? Je vais demander jusque-là. Pas faire mais nasali banana oyo kandi ozoto na bana problème. Ya fa. Moi ba ngoko. Pata yibte soka buta ba una mnoni. Donc, oh mnonai. Oh pe mnonai. Oh mnonai. Oh lubi bandre na ye. I'm sucking. Na sukiti. Oh petit déj. Ya ça nandeko. Maman, tu veux quoi? Mon petit déj. Ton petit déj. OK. Il y a ça là qui est déj. Papa phénomène webi français te. Pesa ye déjeuner na tina ya tongo mela. Ndena déj. Bakata ka bana baloba bon ma chérie et toi? Tante, nasingeka mai. Eh yuna yukaki. De l'eau mai. Yena yukaki. Ndoya maman ya tantine, viens chérie. Toi tu veux quoi? I want to ask Papa Isobe to bring it for me. Ginger, parce que Mungu is against. Papa phénomène. Ginger is am jus na mai. Ya nzinzi. Nzinzi te. Ofandi na bana mozuko compliqué ba onaye ba penate so fena c'est m'intéresse ay ba te ka azo mutu mo mutu ne sala bien te. Moni ba question na yo. Maman, c'est une femme na ba mariée. phrase na yo ezo ke lokola docteur de la loi. Ozo te ya mozo luka ba comprendre. Non maman, ça me concerne aussi. aussi. Na tunu ebomaka te. Loba ebomaka. Azabo kilo loba na voyager. Hein? Mais azabo kilo za mwana Thérèse na ganga ya pour avant-hier. Mami Sanjola. Ya uti Canada ya lobike na zalaki na ndako apo mais comportement la journée la Thérèse na ndako apo Mami Sanjola uti Canada m'a remarqué que il y a un problème na kati ndako bokilo il y a même pas des jours Keba Thérèse za mwana biso basi baboti ne bana misato lelo o apo ndinga zo ya munene botisi ko mona obésité ebeti akufi Thérèse mtautika na charge ngana ebaka po boete apo bazaki ba mannequin o so moni bango na ville esika ba sa mannequin ko présenter bilamba lelo sa ko munene c'est que liweza pembeni muto tika na charge bana misato eza Thérèsia wana penza kalunga za na région puisque na uti kutala documentaire moko na ndako ya honorable Ali Fazil Fabrice ya uteki sanga na badepo na sima na tel documentaire moko bazolo bila concernant Grèce wamali papa ndeko zo ngobo tona Thérèse boko bota bane belé biso bata Grèce au moins kaka liwe la kakate ofana kaka nani soa kotika na charge nani kotika na charge eza Thérèse soki lelo moi sa sungi yo na beza wa na ebite so zo liko postuler ba voix ya liboso zulango na ndako na yo biso to tangisa Thérèse biso to bali so Thérèse mais to kabela o Thérèse te bon banda ko boti ça y est après 1 heure du temps boti après 2 heures du temps boti veut dire Thérèse a cause na 8 ans ya mariage mais 80 bana selon yo. Non, eza ndekte ko le pas bokilo. Moi si j'ai promotion na musala. Promotion na musala ekusenga ba invitation lelo à États-Unis, lobby France, lobby Belgique, lobby kuna Inde. Écoute akina zemi papa, avion m'attendait. Et puis il parle de botan za na zuwa. Et moi dit que agontia mwana bino bazemi 4. Veut dire bota ndam na après 9 mois boti moko, mususu elandi lezo zela. On dirait la peine. Ma belle papa. To bala kapo basi basunga kabiso.
tika mwana kimia akokisa posa na ye bana misato ekokisa mabe te soki tu motema balongola nga na koloba tere maria mokonzi bamama nyonso na monde mabota kaka yesu ye moko mais oyo na comprendre ke bokilo oza mabe olingi osisa teresa carrière donc obotsa ye mpo olobaki obetaka toloki tala oyo atanga classe ebele nga na vide carrière donc yo osilisa mwana ya mutu oyo esika botamaka oyebi te moto onengami na simbango yaka tuna mama nde nabali mwana aza na mposa na botie bana 17 soki na kopermettre te yo tunaki nga mpo kende kotuna ye avalongola batrompe atuna avi Laisse-moi faire du compliment à ma tante. Mais bien sûr, mon bébé. Pas phénomène. Pas phénomène, il y a une coupe en plastique. C'est pas ça. Maman, bon, ça l'a fait ma casse n'a été. Bon, et puis papa soit ça comme Icolo, bazara moi là-bas retard. C'est aujourd'hui que nous a connus quand même. On met la coupe. Non, mais le même phénomène. Fais ça, il m'a une affaire. Pas phénomène. Every time Kaboué. Hey papa, pardon. C'est quoi aujourd'hui c'est pas phénomène. Il y a rien. Nous allons bana o comprendre ka bango te pas faire mais bana aussi au moni bango na bazemi na libumo moni bango ba botami moni bana ba français na ba anglais baninga ko ozo bonde la bango ozo yembela bango banzembo ozo beta na zata banzembo beba tala banzembo faina la sabine mais ba lupsa ngaite za tika na zona mai wa na la sabine banzembo pas faire mais pas phénomène. Intéressant, bon, ça vous compliqué. Franchement, il vient de la main. Donne un stand, va ramener ce bébé saké. Oh, il vient là. Maman bébé ni tout. Ah, na putu. Aya na mwana yi. Mwana yi atanga na baba ikodi ya putu kuna mindiri. Français ni tout. Akuri kuna. Siku tawa yi. Asa yuka bapusa ya banzimbo na bawana. Ndio baba yimbe sa baba. Bisu. Tant nga ba usa mstari buswa bala ya ipapato na ba usa pa minde nzoba na kanga nga banzimbu banzimbu ya nyoso tidele na zayo nang yemba kasimoko yule kabuji katema wa yani ay don't make me laugh le wa isa ya ngrete ya fiancé yo butirima ay tirima ya fatu yo binete na ndeni ndio sana ba jani yote izapo ba tabi vous avez la nangani ya zote kindi vous avez sagani basagate maboluka iba iba seki sabino bobina phénomène je fais mange da kindi tindi pio mama Ana pio mama Ana pio so no buka moko pas phénomène malembe na buka ne na buka kama na moko slowly oh you tema ai bangate pio mama pio mama Ana pio mama Ana pio tobina Ana pio tobina Ana pio to ibu kana Ana pika domina Ana pas mais tout c'est ça et là pio ta baby chakudidi no ah no buka meta vino bata nya chakudidi chakudidi ma zonta chakudidi pas des lingala pas phénomène yem ça mama so yuka mutatende mutu alumina chakudidi ngani farti to selo iza puna frère bana mibana mais tu comme na misa tu za bonus papa teresa sale bongo soka nongoli ba trop pas bote te po asala ba faire pas sunga pena yo oh papa so na yena ki boye il fallait pas mwana za téléphone na izube nani Cynthia yako zwa Cynthia Ekati merci beaucoup papa je n'ai rien à dire aux papa ngana kei dans le sens que j'étais là pour na kanisa ki na ko solango na bino peut-être trop koloka moi terrain d'attente puisque ba façon zebele ko pekisa Teresia abota ezaka te ka supprimer ngo libéra parce que c'est une femme mariée par respect on a appelé ça ngana kei puisque on ba benga na musala ils ont une association moko na Liège munene benga ngo AC amour du cœur
eza fourni na papa Rumengama, beaucoup papa Rumengama ba yebi mbali ma bébé. Eza dirigé par Arma Kanza, mbali ya Mimo Botuli. Bon, na otanga bon pour comprendre place na ali. Ba on peut passer na ba donc le patron. Liège wana eza mboko ya Dieu merci mbokani. Na Marlène Tessa. Bah oui, il y a beta pe na mbokani Dieu merci mbokani. Donc on va zaka ba flamme kalwele. Mbali ya bibiche ba kozangunga ba non, pas maman. La vie est la flamme kalwele. Oh maman quand ça y Marlène Tessa moi c'est un bon. Papa Gilbert na moi sinaye. Donc ça veut dire que na moi sinaye Malina bazawana. Na ibongo po nini? Pour na ngaki lo kona pour tanga ba komo ko ba amour du cœur. To bolunga motema. C'est ce que moi j'aime Thérèse. Yango Thérèse alibaka yo alobi ke nakoki kotika mobali na ngate. Lene so sufaka na balaete. Laete maman. Nakende kolongola biloko oyo esala mobali na ngaza na dépense mais yo omoni onka mabe oza na amour ya motema te maman nakei papa nakei oza bokolo na biso problème ezate mais nayebi que peut-être réaction alelo ezali boye la n'importe conseil si arrivé que puisque asali yango na mte si arrivé que okozwa temps même compassion ya koconseiller biso ya kovandisa biso toluka manière mosusu po to évoluer eza na problème te so nazomona mama Jolie etoka azobote pele nayebi ke mobali ne papa Willy etoka azana makasa kosunga bana koketangisa na moto mbongo kula PDG Willy etoka na mwasi na ye mama Jolie etoka bazana mbongo belé mais bazana tini ya kobota bana belé te mais tala ni fombo babote ko misatu kaka ya zo bena souci po basala ngo basala mais yeba ke papa Willy etoka na mama Jolie po basala ba osala wana basola ka dialogue ezaka mais ngana ke botika malamu. Merci. Et bonne journée, papa. Merci. Merci. Mais quelque chose est quand même. Problème papa. Problème papa. Pour moi, il y sur mon adresse. Merci. Qui lui a porté conseil. Merci. Bonne journée. Merci également. Au moment. Ah, ok, moi. Ma. Tout est signé. Donc, mon aki. Jida. Donc, pesi na mi bango na ba mapa. Mais yo susune zaki bazwa miliki na mpandi batelo po melali pa wana ba communion wana. Non ça ba kitata be bazon ça Chakudidi. Hein? Is what Chakudidi? Hein? Papa, Chakudidi la kisemi. Chakudidi ça non kan c'est ça kaka moi ba biru mu ba des. Ah, OK. So ça ba kitata be bazon ça Chakudidi. Atoke kitata. Chakudidi. Kitaka. Chakudidi. Kitaka. Chakudidi. Kitaka. Chakudidi. Chakudidi. Onda kwa boy na munate. Chakudidi. Bubu buzo chaka. Nda kwa boy tu munate. Sama rubi kawa na buzo cham. Kitaka. Chakudidi. Kitaka. Chakudidi. Kitaka. Chakudidi. Onda kwa boy na munate. Nda kwa boy na munate. Nda kwa boy na munate. Nda kwa boy na munate. Papa na bana 3. Papa na bana 3. Mama na bana 3. Mama na bana 3. Mama ringi kubota te. Bila buru baba. Bila buru baba. Comme colo. C'est ma soeur. T'es zenzime ça. C'est zenzime yo yebi ngana to yebi mamongo loba. Ngana yo to yebi. Zenzime. Ke pa fama to za mikolo. Ke pesa bablo basengi. Tubumbe ha? Okay, si bino akuza toka bakizengi. Ah, c'est Fatou. Mais on s'en met à ngai papa mnaza. Bidu. Pépé non ba retourner là bon moi je pars oh mais non seulement na yaki nanga nazo leka na ko beta tel pa ya po na moni mama bino te na moni ya pote na okende te Marlène Kasanga tu connais tanti Marlène Kasanga oui la journaliste ouais Marlène Kasanga na okende na auti poto aye meta pinga tindelenga ba biloko pa na ye na bibi seku mwana kolata eleki yo mtozo teka Thérèse ya so ba Simon Louwa ona ba Félicia ba boti bana muke Thérèse ka fa tondisa nini ezani dressing na ba wagon mais siko na allez yo tato zo comprendre makambo wana nyonso omoni nini l'état senga preuve après singa mbongo yango eza preuve na l'état preuve ani poko mona pe nga bimili bo ya lia pa omoni pa komanda ke alien na restaurant elongi ya nani
ya mundele o soki Hamilton et comme elongana mpona ya po pona preuve et je mona ki ezalaki belé na poche mais bisika moko mobala abimisi moko pona olakisa kaza suna bolingo na bino te oui il faut comprendre que Thérèse sa mwana biso tale kabeli azaki na basa apo bokelo apo apesa ka basa lelo 10 90 ki wat a soustraire ne 0 ya sima bale mabe yo so ozalaka la ndé ils ont le 10 na apesa ka mpananga et puis tant apesa en public si vous pesa na ngina nkukuti ezala kwa ba pesio mundu peka kalunga ba pesa ka sinala nda ka sinazo nsilemba ona mawa ninga ke wana pe tanga zo kumisa Thérèse abotla ngabana akokoma te akokoma te akeina kuna pa minata alena ntabana kama basi mike akina libana la mer na mbisa mai bana ba bataille koloni mbisa mai Thérèse nda tondisi la yo soyez fait qu'on remplisse la terre veut dire na mabele ya Goma na mabele ba Congo na mabele ba Zuele na mabele Otuele Thérèse ya mtako tondi na yebisi suko lelo olongo wa en tout cas comme ka patron hein. Je te rappelle s'il te plaît. C'est qui? Non seulement mon amour. C'est qui? Bébé, moi t'es dans le non seulement mon amour. C'est qu'il n'y a aucun problème, chérie. Ok. Je te rappelle s'il te plaît, non seulement moi, c'est dans pardon maman. Voilà. Non, rappelle s'il te plaît. Mélina. Oui chérie. Dans le bien yo, toujours c'est quand même. Il y a un problème. Nini sous. Problème est très sérieux. Nini sous chérie. Hier vers 14h. Bon, on a un turbo à côté de maman. Parce que sur la ma vie, mais le bel n'est non tala monoko na e, ndé monoko za ko peta, on dirait dadé za ko bima Mélina. Donc on nga trahir biso. C'est vrai ça. Oui bébé. Donc ndé na zo kenele parce que on dit à l'époque, j'étais un peu de ma voix nga, nepsa ki yo passé na ngai mon. Oui, au bombelanga te. Mais na lingi yo na bolingo ya solo ya cœur. Na lingi ba aventure te. Dans ma vie ya koyoka makambo yo na songi ya turbo toujours pas problème. Oui banda boy quand ndé makasi bani ko ninga na boy au moins suka mbula fe bête. Donc les ya nzambe mbula ya nzambe yo pe ya nzambe. So mbule bête mabeza. Yo za na mukili yo sala. Ah. Yoko etira mukeka ba peso comme péage. Donc des pièges 4 la kami tuka ba ticket ndenge yo 4 la ba mangala. Péage on se comme toi pesa nga kombo idée ko ute pa na yo. Tu ko ute pa mutu aye na una kata ndako. Mais ça innovation so que salami. Oh, on a zo mona kuna. Bukilo. Ah. Vanda na kota na. Kota te. Eh to kendaki. Babibo kenaki. Ba baza yo kwa fifat. La sauce ya. Ba les abeta. Ah. Agua nana ba Fabrice Makaya ba nani ba Patrick Mungala na mèche blanche. So pe nani oyo alobi akendaki nani. Muninga no zuri ngopena amour du cœur assez oya liesse. Ozo comprendre chérie. Donc na lingi tant il y a ko zo information il y a bolingo na biso amoni pena que non tout qui tout ça moi présentation de tout que non d'une façon normale. Donc na balo officiellement parce qu'il y a des gens là bas contre cœur ya bolingo na ngala ah comme nga passé ezaki mabe akoki peut-être ko influencer maman na ba bêtise sur la sangana quand j'étais encore allez mon mabe ko ya chérie calme-toi au moins na vie mutna mutaza na passé na et l'accident que passé wana ekoki ko influencer présent na mutunyo so changer kati ozaki na vie mon mabe o se décider te na tambola sko na lima olingi nga pe na lingi yo problème ezate mais le quoi y turbo a comme occasion de chute pour nabiso oza mobile oyebi tango za ko tambola mabe baninga nini oza tambola na bango mais lelo obongisi vina il faut eba pe baninga nini otambola na bango neto monde que o wana déjà za danger pour na libala na biso écarter oza na 1000 moyens ya ko écarter na vina o na vina biso on a ko linga te mutu loko aye a ko ti obstacle na boningo na biso biso to sa makamna biso bomba mati grande sœur a ko ye batango ekomi penza mur air ya ko lia penza mangeteli ya linga a bebisa écarter et puis soko écarter nga pe na ko appuyer yo
Donc, si on montre vraiment qu'il y a danger pour la bolingo, en tout cas, je te donne ma parole. Écartez, chérie. D'accord, chérie. Kabesa. Allez, Kabesa. Kabesa, il y a Zaki Noir. Kuna ma élection à Congo. Kuna ba twazaki inde ba Patrick Mungala na mèche blanche. Voilà, mobala. Voilà. Ba Dimitri ba yendi ça. Brice Dimitri ba yendi ça. Ozomona. Ba yatongela kanani Patrick Mungala banda. François. Fabrice Makaya. Ah, reki bana. Bon moi iboye. Na ki to mona minoto sora, moi muke entre les parents bien sûr. Pona makambo za kulikana foyer ya mwana ngai. Bana biso to mwana. Bon, attendez. Bon, basi bana na biso. Moni ngai na boti apo kaka bango mibale. Ngai moko abota mangai moko. Donc soki ezalaki na moto oyo ngai nakoki koespere ke nazwa bakoko eza kaka po. Sikoyo il paraît donc il paraît te mais makambo eza koleka ezali ke mwana na bino akomi na bafere wana il paraît akani sikoyo basuka wana na po akobotela so apote nayebi ke apo ayaki komona bino mais apparemment bose comprenaki te mais bano bazara na bango na po misato wana baza bana baboti na po baza bakoko na biso baza bakoko na souci bakoma na bana combien 12 tribus à Israël kozala na souci apo eza problème te problème ezali nini eza na dikamusu c'est pas dire que soko melaka tembo bana fuba kokisa nombre de casier mais c'est comment on se met dépôt 3 bouteilles papa okozala spécialiste na makambo ya masanga to ya bana te bongo il fallait que quand même lokola azui promotion na musala eza mabete promotion azui makambo na ya voyage wana eza mabete eza problème mais likambo oyo ke okende kolungula nani ba musobo nyonso musobo wana oyo ya bana mwana ya biso to boti mwasi yo boti apo mwana mobali baboti bana misato mwana biso amnekele musala amati promotion na ndenge ba promotion ni senga fo akende ba États-Unis ba France ba Belgique pas ba Belgique ta wana soka azana semi akusala ngote yako soki likanisi akende bakata ba Trump po eloko nyonso sala ki mona mosa bota azana ngote po amipesa la tra musana bana misote quand même ça va papa mais asenga na autorisation nani ya nani oh yango ezaki makambo ko senga autorisation te bana o yako yoko bota sa boti papa ebele bana na combien na mibale likolo ya mibale babakisi excédent ya moko misato ekoki te veni fo boti ça elle et puis attends que babota mwana moko so saka munene kula apo eza déjà belé donc abota action ya masanga na bar moko bo batie ke bomwa moko wana eza bonisto mwa moko wana pe bino bozo ko mone bonisi ngala zo ko mone bonisi na ko mone mwana yozo kanzanini apo ko font l'école bat ba autant l'école on ka bana na ye oh mama to uti na maponda bon ce que le bi azel na ba désir politique bon ba désir politique na trois bana ndebe ko kati ba voter tata ndele oza mundele azozwa mbongo azosala compte ya na yebi ki so mwana bele mibale l'état okay ndenge nazokende boye mais biloko moko ole soute non nazana omoni makambo lobi makambo so batika on a facilité te tant ka lobi mayele ndenge nazokende boye action chérie c'est ça bébé bonne journée mon amour merci en tout cas merci c'est merci eh boyinde zaka oyo kati usudi bien moi sans zaka boyi yo ba bemuna na bien kala wana zalaki wapi mobali soko moni moi c'est ta action bana moko dadi bina yaka moi c'est azane azo telingana yeke soki tibo na bino wana soki nani na bino wana vraiment mukolezanga na ko gifler na zo bise oui que non tika tibo be bisanga libala te mais pourquoi koza na motia mabe ndenge wana pourquoi koza na motia mabe ndenge wana muninga zo ningane mwasi azui chance na ye alinga na ye dadi c'est un homme c'est que observer bandakala azui temps na ye mais en plus alinga pe makasi tala oyi no ndenge nazo moni na dadi oyi ke ngala ndima te ke na kokuta pe na mobali alinginga a changer nga pe na ko mpe mo sa oseka ngana mona na musika nde na moni na lire ya dadi zo ya bolingi neze lokola ko bazana poto TGV iza ya ko
kanga soki na gare nini yo nde gare du nord wana oyo bango baloba baba jean bolingo wana namonaka pa adi londole na Domitille Makenza mwana nde Domitille anganzama mpe na nganza nayebisi yo adi il adore sa femme adoraka mwasi na ye alela Domitille Dadi aussi m'adore non alandi yani ali bon choix maman on ta chance mais ce qu'on a n'anga bebisela ngai mutu mo kwa ti ngana sina ebisa na libota na bino mutu odéranger bino bovana mutu oluka bino na famille oyo ngana ko sa charger na tu vois ça chimke osana ye mama esila na nga zali tolia ni to arroser ah ma copine sala bambika no sala kana tilapia yo sala la première dame vanda na kiti ya ngwende na yo ngamoko na kota mako moi même je m'en charge à tout ma copine parce que moi na bino aza femme mariée lokola femme mariée pona nini ngai na ye kosola na bino pona yebi to ko marié wana lobi te ke botekela ki biso mwana ezali ke balingani baza kofanda tango azali kofanda azali sous ordre ya apo donc avant ça la likambo akoba apo o nanga mobali te to fandi boye papa ngai boye et puis atoko baba na tie moi pause est-ce qu'il faut que ndika ko kata biloko ya nzoto papa yokanga na yebisi nzamba sadi na miso polisi yo bite bijango na zo c'est pas la muté moni mwana biso ya mwasi tobotaki ye totangisaki ye akoti ba université ti lelo so tokoti na ndako na ba minerval ya maternelle atangela vedi so na mina sangisa ngo lelo ezebele français ya poto nde bazwaka ngo fele oya awa tofutela rango j'ai beaucoup dépensé lo oui ndenge yozokanisa ke apo il faut abota 12 tribus ya Israël akobota bango na mwana ngai te tosola bien sûr bino bobayeli biso mwana za moto atangi tobotaka bana po basalisa biso to wana ekoki te soko bino bolingi nini bamission de service nyonso ekutaka na zemi donc toza babantu mama toza baafricain toza babantu te puisque oye mabe po oyo ozolobela ngaki mundele otiki maloba kuna ke nake kolobela bango voilà izalokola boza kutanga lettre kati ya bana des choses ozoloba boye boso babotaki te ligeza ndeni mama kobota soki ngai na sukaki na mibale po ngai na mama na tosololaki toloba toyokanaka pauvre ke nsoname repose un peu tokani no mibale abotelinga mibale comme moi je couvre place à couvre tout ça tu y pesa social tu que ça lisolo nga na ko sona mais apparemment na mono ndele bozana vitesse mususu ya incompréhension vitesse autorisana ya compréhension yo ndengo za wana makambo lobi yo moko yebi ko le mabe yo botama yo moko yo boti bale apo boti misato mabeza wapi mwana pa ko bota mine mwana ya mina boti mitano bozat trop carte yo boti ntselele apo boti ntsongi siko yepa bandobe basalani omuteke to ko ikatapsi omonde za wana kokansaka na mutu na yo teke biso mwana biso il faut abotela bino bato nyonso bazaka manka na famille na bino na bato bakufa na mwasi na il faut auta na liboma mwana et le ko sala mabe le sala apo mabe puisque lupango bafandaka ezalaka ferme bangulu tanga ba ko tongeta lokula yoka basanga bangulu ndenge babotela yelinga pratique ngo na mwana on a que to solo entre nous les parents to solution oh ça c'est trop biblique c'est que to solution mais na on dirait to se comprendre mais yonde ko comprendre biso te tam se zamba ya suka vite non que les répétitions vite to que to entraînement vite voilà yozo ke répéter na mais na banja to que vous la passe na match mozala maîtrise makambo ngote général bengaki tango fo atona souci ba biso nyos bata vite match turo ya vite to futa mbo te pour ko général habite au futa te on t'a mis licence moko aux autres côtés c'est la licence mais en tout cas pour na vous la passe ça pour le rat tigana mo na bien est-ce que yeba ko za boy dans ce cas bengo domestique na français et zo peso ki zunguzungu ozo kanzoza muta famille non tu es un domestique oza boy mona msala papa faut pas bengo 3 fois po yondima mais maman na yuka kete ni na bengana yo na si so pasa msala kato msala pardon maman on na bengana te pardon mari bisanga sobola ni nezalia de toute façon là on y ozo lamba na je sais la maman au faux boko mélanger na frites maman ça il est au soboko ya nani ya pas fillette kata nani Melina vandu kuna zala nzala asana besoin ya mbika siko na tilapia
suspendre le loko non zolambona parce que maman vit à zana msala a oya côté s'occuper non patron avant de wala. C'est quoi ça? Ça va msala na yuki maman. Ça la mika sukona tilapia. Merci. Nzambi. Patila munoko Nzambi, patila munoko nankai. Il a réussi là. Maman a présenté bisu kamalai na yeso ngangi nangai. Nzambi simba mutima nangai. Il peut être ngana sa mkono ko kuluba pe mabe a wakati ndako yo hein. Oh Isabelle. Isabelle. Sila. Jila. Nedu lubina sala kaka mbika. Na thérapie na kusala ndunda li bobi yawo. On a regretté mais ça que fala ki toza quand même mon puis nazo comprendre te. Ye ndenge to soli na po ezali ke nani nano alongoli te mais moi si nazo basi alongoli donc ezali complicité ya moi si na yo na ye po comme flou. Te nana balongoli loko te sala calme. Ngala balongoli te kasi ya seke ezali. Kolanda kalunga te. Tango zo babonga donc on dirait zo kufunda ke. Soko belenga to ngana bima na kota soli entre biso mibali. Oyi ke basi batonga te. Donc on ndenge les arabien te. Faut pas yoka nambali ndango. Te problème c'est le kamba koyeba. Hein? On a un bel instrument. Ya za moi ça koko te quand même te ke o basi alongoli yango. Esika babwaki yango. Bonjour. Bonjour. Ndenge ni maman. Bien papa Kale. Tena ekota bien. Ndeni bandiko na. Madame. Donc moi ndikizali wana. Zela na zela posa na sola. Iza bien te déjà na likambo botoka nte. Yoka nisi jumu sona kuzana likambo. Kurazi ni yango kupesa ngai kena ya ukota. Merci papa. Mbala sima benga hein? Andini ko tena ko benga pe. Moto. Yoka. Fier. T'as de la peau. T'as bien? Toi benga te po. Akina nakanda. Eh, problème est nini? Yeye na bina mwasi. Yeye abana apo. Ouais. Baboti na po bana misato. Ouais. Siko ndenge batie imitation de musala alingi alongola ba trompe biloko nyonso sala ke mwasi abota ka sute po amepesa na musala na ye. Idéal azona wapi? Kasi yango papa alobi azu idéal na pona. kasi mama na bino kalunga maman mais kalunga za boye. Maman aza mwasi na yo papa. Yo ta chef de famille. Et comment c'est possible que il faut yeba ko sauver garder bana mwasi moko kalunga za mwasi moko. Papa yo oza ko konza ndaku be yo na zana mkonde. Obota biso papa. Voilà. Bonjour. Bolinga boza bana moko fo yo ka conseil. Non, il faut expliquer à comprendre. Boye na poison bolakisinga oyo poison. Bokoti on a fumo na lela nkufa. Aza mo sali bala mama bolé mbongo. Yo mama mobali na yo. Mama zolo ba. Aza na droit. Tango to lobi na yo to kola ba maman te pour la. Babi mama zolo babi mais c'est pas normal papa. Bobo malibala na ngai. Ya de loin. Vedi yo comme ça complicité na bana o sangana po bolia ngai. Bana faut ko éviter na bana. Faut ko éviter na bana. Papa yo mtu oza faut ko éviter na bana. contre ngote. Nini? Mais yo prévenir la singa na za contre. Maman na bonne. Maman. Salité na yo il faut supporter. Salita ni. Comment est-ce qu'il y a Teresa? Tanga na toilette na benga ya kotala. Non maman. Na la contre idée na bino na papa. Après papa comme ça ngapo ozo maman so kota so par mai. Ya na ba kambo un jour contre ta pa Teresa. Kanangi kananga. Ngala la prête na famille. Abala ye boliambo walibala batu papa. Ata moi c'est boyena leta. Ba o kalisa bino. Pona ni. Au côté papa, on dit que ça noble même biso. Maman, na ko accepter de le côté. Oui franchement c'est mon. Mais toko ta maman. Bino balingi bino comment ça on maudire ba. Te on maudire na ni. Aza moi si na. Maman bi kota. Au monde on bota biso boy. Ya Teresa bimi ngala landi. À la fin na sima. Un jour. Ngam na yebi nde na botela. Contre ta la famille. Yo comment la sanga ndenga na botela. Kanangi kananga ngala ka prêtre na famille. Prêtre. Eh maintenant so. Kena simba kisi. Maman bi kota. Maman bi kota. Kena simba kisi. Papa là d'accord na mambo sala ki. Kalunga bano bana confiance te. Baza bana confiance te. Mutazo longola. Bano to mitima te. Po mitema tukenda zona western. Oza mobali mabe ndenge nini yo kozwa bana otemisi bango na bangamu na zama. Okolianga te mibali nde bakufa ba liboso. Nenga na te. Ozo wanga na tango zoleka na lobi mwasa tongaka te. Yo linga na tongolo bandaka immeuble na zaka maso. Okomo tongo tonga na lowi, otonga na bana. Olinga na tongolo bandaka ndenge nini. Naza architecte. Naza musindondo simayo pona tonga. Pona pesa plan ya ndako. Pona nini ko permettre mwana na koma pondeuse quelque part. Veut dire azaka année aboti na tonga aboti na midi aboti na poko. Yoka na yoka kiote. Mbali mabe. Yo tisuka so tamuso ba mikono ya ville ko zo kufa te na précipiter oliwa.
songi songi mobali ayoka kiko soni bakayenga donc eza pele kula fanatique à Barcelone na tie couleur le logo bopoli ozo anda ko koma transport ezate moto pesate soni kalunga donc c'est que tu joues dans Louis abone ko yoka on a débuté dans na fofu lelo ata loso Gelado neto la kayo na sanjo la kabele ate yonde nzunzu na yo sila elekela kanga bato okutu na tavara na bango bakoposa na ta pembeni na ngati mais yo tala ndenge okomene ko reconnaître muto bazana atika yake apema ba yotimse kina uza ba classe ko za pembeni ba kuinte yesila nzamba lingaka te bafumisa mutu mususu banetola mutu mususu likolo na ye obanga te vana yo nzamba libi na sali bino ba petit dieu yo za petit dieu ba bele o nzambe ya mutu ye ya mnena zali ye bien on mérite moi ya ya lembi oh ya bien ça va na mutu c'est vrai que na koti ambiance ya sila mais mutu ezanga na kimia te na ebite na sali nini na sala nini n'engagea na désordre nazo yebate. Imagine toi mutu lokola turbo aseni ayibi mais na yibite mutu turbo azo harceler nga na ba message d'amour donc mutu lokola nga via Queen Mada na lingi turbo ngai pona engager turbo sila turbo alela atala ba isom afukama a expliquer nga pasi nyoso za na ona famille na ye non manquer à leur respect. Donc mbala moko turbo si amona kanga na liputa arevaka suko azo ebi do e banano ndenge aso sai la ba texto na ko fanda ka bo message ye na ko fanda ka bo message ye non turbo ta bolingo tu la ta bolingo ta bolingo ba zunga moto abani na yote amani munene na ngate réaction za ndeni réaction na nga Melina na lobakango na vie nanga muto ko falta nga respect muto ko manquer nga respect eza la sila ndenge mzanyo na koma ko zoyer mwana na kati ya ndaku pona yo Melina ma petite sœur que j'aime beaucoup na ko tu bossa na tana ndoto no bano ndingi na kene musikati e na yebisi ako kota support no na ngati alongwe na musala na mona ye donc c'est à dire 100 mètres ba pesa muteza mke ye azui 200 mètres ya bureau na ko simba lisusu abani ni ton toilette mais amanke na uto le baka manquer respect na regretter na raisonner na minute wana na somona si la azala tawa banda ko fingela ngai banda ko fingela ngai mbela ngai ye komone ti wazo mona ka jipa makato amekaka atukoseka bene musala akosonga et puis nazala besoin d'intervention na kasi milina oyo kinga la patona yebinga soki na komi na kanda na likambo na sepena la patona yo za kukosi takate yo vana ngana sa charger yo ko za mbumi bondeni o mo diza mutase ko sa charger yo ke kuna ko sa charger na bondeni o na pipi na mukete yo pe nembisa mama papa Teresa zati abimaki yake papa bengaki ye plus que pendant la cambo yibi wana pozo ngaka il faut kaka ça la opération il faut la trompe bon verre on a évité na sol na ba dimension nyoso grand frère nanga colonel Bonabo mobali ma ACC pour moi c'est de bien ma ACC ya za na Allemagne na colonne na bande ko nyoso Irlande batoka ba Fredi Ndongala ya za Irlande solo Fredi Ndongala mona moko mayele nande kunaye nani yepi mais dans Allemagne nde kunaye lebi donc la pekaka lebi ndokala wa Allemagne voilà tout ça yango très bien ba vandisi maman eloko lingi ko sala tika papa bon ngamuko combien de fois na conseiller moi sinayo na pesi conseil tina limbi nazo kokeka kati aza catégorique abi olinga te ye bakolongole batombe okita omata ba over bakolongo yango monaka mamanga nazalaka contre bato balobaka ke tobotaka mitema te wana ezali fuite ya responsabilité mpo motema okondi kozwango te na magasin nsima ya kobota mwana yaka na motema donc
tango ozali koloba bongo ezala kola fuite ya responsabilité mama esalinga soni kanisaki na bitanga mosusu apo aexagéraki o nandimi te ke apo akende komona o nao baboti baloba na ndenge mpo baza koka baboti apo te ndenge naza molokola naboti apo me naboti kaka apo te na mibengaka lelo naza papa na Teresia mama kokomisa nzambe ezoba te ti atiaki babiloko wana ayebi mosala nango bongo biso bao tokomi mibange na biloko yango na kati namona eloko wana esenginga facture te soki trompe wana ebami yabi papa ye aoyo oboti ebe ozopusa na pembeni na liwa futanga ata mwa ntango tozalaki na yo te mpo nakoloba ndenge nini en tout cas mama nazali catégorique mama na yo mpenza ali catégorique papa na yo kutu nde namonaki azoyeli moko lokola mobali azokomprendre ke mama osala yango te asala yango te ni papa makambo ekomi ebele na Kinshasa lelo so mwasi alingi abota na Kinshasa te me na monde baprécaution ekomi ebele okoki ozwa bakisi na bahôpital bakoma kopesa epemisi yo quelque temps après seme Teresa ata yo mama nalobi mpe bakokango oza na bango baza kaka basi na basi te Teresa camarade nango oza mwasi ya libala eza ngulu mama batela libala na yo apona nazwi mwana mobali te yango azoluka ye mosusu bobakisa peut-être mwana mobali akoki koya Teresa abi nani ye atika mosala na ye atika komata bavion na ye mpona kebotelo mwana j'ai des amis oyo basilikaki makasi vraiment parce que Gervais Katende auti Irlande awa odilo mapuya ba odilo ya uti Bruxelles na coach awa vandi puisque likambo nangaki na benga bato bakausa koyoka ayoki te baparent na ye ezalaki presque kochasse ngai mpa na bango mpona rapport wana mais papa vide loin na mama kalunga bakochasse yo kaka mpo bango babikelaka pa Teresa sikoyo bakolingana bango te ke Teresa azwa zempi abota awa mpo baaffaire na ye nyonso na mosala na ye ezala frene bakolingana bango te mwasi mpe azala lokwa Teresa te mwasi ayokaka o mwasi ya libala moderne ngai kutu célibataire nakoma kopesa conseil ondire ngane nango mwa mwasi ya libala ya koma célibataire alingi koyoka te dernièrement nayoki bazosola na camarade no na téléphone Johnny Ikonda la mère de l'éternel azara na Suisse ereka business mais akoki ye kaka te nani sikoyo kokoka ye yo mo mobali ne pozo koka na oye te ngai camarade nazokoki te baparent ne bazo appuyer ye sikoyo tokosuka api na makasi na ngai soki mosala na nzambe a intervenir wana soko okota bageni prière okoti ye mpo nayebi na nga te soka oyokela na je pas soka ye nayebi te ozela ye obie tout c'est moi naozela na nga te telefone nango na obenge elekango te sikoyo ezoleka te nabengi ezoleka nango nga nabengi ezoleka te oso azoboya nde boyamba yo peut-être aboyo yamba nga nde toana problème kasi tozoyane kaka yango ti nga nake na ngai papa nake na ngai soka ye kaka oyebisi ye nalekaki oyo na ye elomba atelemi ti ngai naza na bango mibale koya kote ya bana mibali naza na po na ngai koya kote ya bana basi naza mosu soki ayokanisi akei kolukela yango libanda yo kosepela ndenge nani semeki nango tikolo bamama bamodele yango ekoma nango ebele ata ya bambumomeli ata batonga bakoma mpe batiaka mpe lomo na liboko boye pendant 5 ans ozwa zemi te semeki baprécaution eza ebele ata ozodongola no biso mama tozaka mwasi na kosala yango te kodongola nde elobini papa ebimisa ngai ndenge apo azomemela yango na ndenge mpe ngani tosolola ye te tosololaki na ye papa lelo monde mpe évolue kaka nde semeki fato aoloba nakokende mpe lelo poto nazongona elongi oyo te bachange nga mpe elongi oui Michael Jackson kasi ezokola serke ya mopepe ko mama yoyo kaka te zo miso azotambola boye na moi makasi zolo etikeli kokwea ye bato nyata zolo akoma liboso kuna zolo eza te eza na baconséquence ya mabe mama bana mibali kandi baza bana te bana mibali bana makila bana basi bana makila rouge bana motema bana basi bana motema ana pesa conseil bana misusu na église baluka ezozikite ozaka koikoyi boye ndenge nini ozolamba yango te ozolamba yango te kolamba kutu yebi te kaka kobeta basola minene ya world ye lokola na résima we kasi yo mpe mosusu yo te akomi kobelela yanga pepe donc citron osangisi yango na pilipili makambo kutu oyo eza important oyo pelakelo mwasi obali alingi alobanga te omeya nanga mutabali yo yaya semeki ya nanga mutabali nasonana nde nakolia biloko ya mosika naza tata mwasi ya bana yo camarade yano api nzawa yaka asenga yana openza officiellement bala olingaka
oyebi komema zemi fa tozala explike yo azela nano amwa moke kimo moke ngo yozongisa na bebe yeba na biso kuna amona suka mama zela pardon Fatou oyebi pasi omema zemi te 9 mois yo mema obwaka yo koleka na kalamu te mama bapauvre te pardon yo mama bapauvre me nga na mama ya napesa yo ndoi kuna naza mama ya Fatuma na mama na Liza mama na mama ndo ya Kalunga pardon peut-être soza posa bana ke luka ska bota ba mibali nanga te so na olongola la trompe yanga yo ka Fatou zela oyebi ko exagérer pour papa zaika yo nkumba zemi so na longo bo verre onisa yanga ba makinanga faut toi ta age mona babito ko makenga respecter ko bateka mana ko dongola papa na banende ko tala yo omoni ba citron zo melelo melata kisiko ezuso ta zemi obota po ba msuba koma ba ba c'est mekinga na botaka ko mate eloko olingo sala na ma makenga te manke pona bino ko manke te pona ba babi omona bango manke te c'est meki o changer nani o changer na moni ngo pena le ko mibala balu balinga te basi basala bazana raison ya solo ko moi si so akomika na niveau moko mais za muluba to pesa exemple muluba na lobby ka c'est meki parce que comportement no comme na mobala muluba ngana ba ngam papa na ngam tatangisa ngai apote oui zana expliquer apote non plus tata abino c'est meki wana ndete pona bisa yo so batangisa ko ngoke classe c'est meki wana te OK c'est na papa abino revoir na libumu na ngai ba vers na ngamo na longola bo telemelanga ndoki ozonga te Fatou aba Fatou ma Thérèse au revoir Asani atikeli au revoir akei papa na yo pas comment prier pourquoi yo bandeki comme ngana okoma bona ndeni papa makambo eza série na te moi tango zoto ba moninga nzete bino moko ba mitaraka conseil na yo kozala na point ndenge nini epai na Thérèse aussi longtemps yo moko oso mitia lokola bani ba benda yo akubenda otiki kuna te makolo etela nkwa mama yo kolakisa ngai kopakola nini ngana pakoli bambi moni yo kate oyo banwalo ezo mona kanisa zaki esi Thérèse aye akoki oloba na ete mwasa mwana yo kata otelemi na telemi kama Thérèse ya mwasa mwana no ya okoki takeya la kio ngazo yo kangate metango yo lobina yo kio ata yo kingate nakene we ozwaka bakata na couleur lokola ondre moto onzaki peintre ndeke kosopanela yo na escalier papa yoka souci ba mwasa mwana ki longola ba trompe ba ver nyosa nzota longo do na vina kubota disute ozwa ko kwa mobali ka ba misata bongo yo ngani ngazela wa olemba ngai tata na bandaka tioko yo pakola lero yo telise nango makolo tala lo ngina ndeke koma soki nazota na kitata ondre na zolera nzoka na zolera te Zelat, encore il y a un dégoût mitérissé ngba. Au banda campo et que na makol. Campo et l'école. Je suis là, tu me vois pas? Bonjour, pardon. Mon tour ça va bien. T'es bonne, ça va? Par la grâce de Dieu. Mon argent, s'il te plaît. Mais quand même, tu solo là qui na yo. Je t'avais expliqué. Et ça qui faut t'inangate. Ngai na zumbongo na yo. Oui. Nazo reconnaître que nazo devoir yo. Nazo mbongo na yo. Nake na banque na tieli yo. Erreur na salaki ezaki erreur à chiffre. Tant na tiembongo. Na yo ke pa na yobi na mbongo comité nazongi na banque na ngai. Ba vérifier directeur na nga tali abi non erreur esalemaki. Mbongo ko yaki na compte ya madame Clémence Kabeya. Eza normal toza na ma très chère vie. Peu importe. Au bossalaki ou quoi, je veux mon argent. Regarde-toi. Tu as de l'argent et moi? Mais Naïbité, qui te dit que j'ai l'argent? C'est vrai. Nazoko s'est débrouillé. Via, tu te manques de moi? Toi, tu te manques de moi? Mais laisse-moi te dire que tu es malade. Franchement, tu ne raisonnes pas bien. Via, tu as pris mon argent, tu me dévoies, mais maintenant... Donc, en français, na mike na anglais na mike, eza ko ba nyoka ya Pharaon. Soki bino boye ko loba ya bino, ezo bima ko ba nyoka Moïse. Emeli o yanga. Mais n'habitez ce qu'on comprendre. Et ça que tu likambo otombokate. Si la nanga. Mon argent, pas si la nanga. Moi, je suis allée prendre mon argent. C'est ma petite sœur. Je ne disconviens pas. Ta petite sœur ou pas, moi, je veux mon argent. Est-ce que ngai na boy kopesa yo mbongo na yo?
C'est quoi ma chérie, je ne vais pas. Nazala kaka patiente. Aussi mais c'est là. Il est qu'on a bloqué. Oh maman, Bonico. Et toi tu es qui? François, nous avons le est-ce que moi je suis venue ici pour chercher ma petite sœur? Recevoir mon argent. Via, qu'est-ce que tu veux? Tu me forces à faire quoi? Donne-moi quelque chose, je veux cette véhicule, tu me le donnes, moi mais oui, tu dois me le donner parce que tu as mon argent. Rectificatif. Attention. Rectificatif. Regarde-toi bien si tu me regardes en face. Tu vois que moi, je me promène à Wewa. Ta sœur m'endettait, moi je ne dois absolument rien, c'est elle qui a mon argent. Calme-toi. Je parle plus que toi. J'ai ma tête qui travaille. Moi, je ne peux pas discuter avec toi. Je discute avec ta soeur qui a mon argent. Non, tu connais la justice. C'est là. S'il te plaît, n'ose même me toucher. Yassimbanga. Ne connais pas. Toi, tu connais la justice. Tu as déjà été à la justice. C'est quoi ça? Rendez-vous, Wapi. Boni Boloko. Mais Michael Jackson. Dis à ta voiture de me donner mon argent. Toi, non. Tu es malade. Maman là. J'ai dit sors. Oh, tu n'as pas intimider. So, maman ya Michael Jackson. Donc hier, ce qui la toya Jackson. Aïe, voilà comme ça. Queen Bonico. C'est là. Est-ce que vous avez logo sali? Na ebi logo na sali Queen na benani. Kosimate. Akusaka note. Et logo yo sali et coûtait yo très cher parce que il ne fallait pas en salango. Moi j'ai son argent. N'am no devoir rien. La patronne. Oh il y a ça les arrêtés. À ça une violation domicile na katanda ko ya kufinga yo. Aussi l'autre ça baleki nao. Et ça légitime défense. Pour ça attaque ombeli. Légitime défense. Mais oui la patronne. Na lobby hein. Mais c'est là s'il te plaît. Et loko sali. Mais non, na protéger yo. La biso ba problème yo. Akoya kufinga yo te. Akoya kufinga. Na bibino, papa. Fongola nga. Oya bita ko tiela nga matoyi. Ba paquet ono sala ngo eza chiffon na tunio. Eza chiffon. Nga mona ko polo pe na tiela na boaki opo zo sala loko moko te. Là c'est la péri. Alors on dit bozo sala nini ba ko finga patron mino boza wa. Mama biso ko. Biba banda. Fongola nga porter na biso. Yo fumu gane na yo. Yo na ba paquet mu koleza bi yo na ba paquet na ko polo na boaki bimi na kamanyo na. O mona loko na. Amoni loko wa boturi ba pe. Bopanzana. Bami bal mo lokola basi. À partir de l'objet na kolela ba jeep mo lata ba jeep. Parce que bazo sala loko moko te. Va mettre les. Non. Ba ngona nga mona diriger voiture basi. Ba fili se bo sanganya. À partir de l'objet na kolata no ba jeep. Surtout yo fuga ba tielo fante de côté de bosso na sima. Yo ba koko no. Très amusant. Papa. Ça va. Tala, I'm sorry. Baby, you are big, long time. Annie. Long time. I didn't see you. I'm so happy to see you. See you. Me too. Maman. Oui, moi, je suis pas français. Je suis déjà aussi non. Les qui ont neige à non. Arrête Pépé s'il te plaît. Arrête Pépé. Arrête. Non, papa. Vite. Thank you vraiment. C'est toi qui connais bien l'anglais. Papa, quel est le Tant que vous koko et ça na balbal oza yomoko. Mbana na français, portugais, anglais. Pépé. Bano, na jamais même conseiller papa wem. To simbi ba koko. Feti kasi wenzete mukarame ata bafindi tokotata wenze tovandata na betomperi. You it is Kokalung. Yeah. Kalung is mad. I'm gonna teach you English, Pepe. Don't worry.
Maman ogangela nga boye te mère nga na muta mibeko nako réagir à bas nazwi mama na bwake libanda ebi ndenge mona mama naza mutu moko aza mutu apoi ana barelation na ye mère so bambi abenge baso bakanganga est ce que yo osalanga intervention ozolobaka blablabla tu parles beaucoup et puis mère atini ngai te et puis na parlons de atoyebi on comprend. Maman, tu parles beaucoup. Mais oui, non, je parle, c'est la vérité. Elle parle beaucoup. Elle dit, franchement, maman, tu dois arrêter de parler comme ça, n'importe quoi, mais tu dis la vérité, franchement. Arrête-toi, tu te parlais du. Yo, tina, n'importe quoi. Solo na maman la boîte libanda. Mais je me fais que quoi, il va kangi biso. Mais pour mouton, ça va me faire que ça, madame Nanga, ils pas toi. Ils sont d'engwana. Le lozo n'ingsa bloka pour la tajip, mais pour la tango. Maman, c'est quoi tajip? Franchement, arrête. C'est moi qui parle du. Maître, tu as dit famille. Eh, donc tu fais une carte, il y a la famille à vie. En plus, na regretté l'on na vani pour na reçoit na bino. Donc na vani na bino na bossani, le monde a quoi ta communauté, nous tos entreprises moko. Tiens, moi je suis la petite sœur à vie. Ngana bino na za le quoi binote? Na za mutamu sala le quoi binote. Faut boyer ba place na bino. Disons la porte na yo, et la cuisine, yo le na voiture kuna. Merci maman. Na yo ka ma kele za soute. Omoni eloko bomi maître ezani etant moto aye avant nano oza moto okotisina ndako il faut gagner pas ma madame otuni aussi madame que non eza na enana na moto aza koloko libanda na moto aza libanda aza na besoin et madame otuno et mutango komone enani petango shila ndenga fanda kao na yibite asala kan ndegu ya mavie te ndegu ya mamelina te bisuni su tuzande mo tuza ba yengere mais à chaque monde na lukula ndaku ye tatene ye topi ya mama ni ye isala kan ndengwana omoni makambo etali yote e makambo loba eza mon e makambo ndako ezala za endende ndeku ya mama te ndeko kwa madame ou bien azala ndeku ya mama te ndeko madame te etali yote oyebi ekene na porte kenga ke kuna yo soka tili yo kende na ndenge pa na biso e ba bengela bato e pona yo elongwa kuna kasi déjà kaboya ba jipe wa di sisi ba ulata ba jipon awa tu ulata ba jipon awa na oswa bino ayake ouais bon yo pena muto za na baza makambo ngoyebisangeza na makambo nini mama ya epsionini ponga bandoloba il faut na makamba ko pikola ba trompe wana na yebite soki na babiloko nyonso veut dire o ezaka eloko ke eko garda ta mwana muke olongoli yango yo mo expliquer nga soki ya mabe na koboya soki ya malamu na encourager mama bikinga na comprendre so apote mama nga na salaka na sala na sina boti bana nde bakoli wana ba age ba libalisant de bazana vraiment na mama age mama komi na on rezoiser na botele mona musu mama lo bana tayo moko c'est que zolinga pe boya libala te mama na linga mobali na ngai apo penza na linga kai na ko boya libala na ngai te mais sans nde ko boya makambo ya zo linga ya ko bota bana misato to boti ba ko kite mama mama na ngai bon ngana bota bino pe na misato classe za passé mama na yo moto zo tanga na bato bazo tangisa yo veut dire bozo subir passe moko ekuza moye za makasi yo zo kende nazo kende na université na moye za makasi ozo ke koluka mbongo posa nyo futa ba frère wana ale lelo mutu moko boye mwana ya papa na bango aye abali yo na bokela keka bana na vandele kana ndako tanga balaki abaleli na ONG te il fallait que tanga ka mukolo lobi na yo o composer numéro nango bengi ngai na français oya ikoloba ata muselinga okatana ye français zoloba makasi mutu afutele minerva la loba ba français wana vantar mutu afutele minerva ekuta zoloba français niveau zoloba asa kufa pe ya pola so ewa pauvre maman na yemta futele ba classe wana aolia kutu mbongo na ete maman pona yesu sinezali akata yo carrière omoni mibali tanga zo botisa zo kena ba kwa zo mela masanga zo lo banga mutu na botisaka mwasi kitoko lokola Teresia mama te azo panza sans pourtant muta botilo bana misato okena maternité 3 fois veut dire on s'exposer libosa ba docteur mbala misato c'est beaucoup quand même il faut ça mobali azo comprendre maman aponi ko comprendre ngane loko moko te donc ozana ba mawa oyo raté misato liboso parce que tant muta botaka c'est entre la vie et la mort et comme si ko l'air yo ko luka mbongo lokwa ba Martha Matondo ndinga zo luka mbongo na kimbango yo pesko lokola so tanga ki classe
c'est bien kolongola babilo kwana lokole bomaka nango te za nango pe na inconvénient c'est opération na bien c'est un médecin date faire confirmation médecin ça peut signer déjà papier na opération déjà nyo so bien ngai pe zo ba papier na ke déposer li kwa table ya chambre et quand il y a vu papier na ke kotanga ndamuli makamisi tu on a so na médecin Teresia zalaka mayele loko anga mama na yo jamu koko déposer baba ba mikanda ya hôpital loko ya ba papier ya résidence na ba papier SNEL ke mobile na ngatanga koya atala montagne ne ye ko ani poto kende ko futa o wana za secret ko tia na sac na yo ti mukolo opération ekoki osali muto ayeba te ba yebika menopause la batina ba 27 ans maman sina benga médecin chargé déjà date on ya opération wabi kende na zana na mati grade 2 fois na musala maman ngai eza mbongo bele pona nga na otano bien nga na otano bien te ko makamba so sina bota maman na voyage na PDG na biso dans 48 heures maman bi mbongo combien on raté son na zemi na okende te vraiment mais après lingi ti wapi na ngai ne mbako pasola ngali bo matrice ba bimseza ya ngai za ya pote eza yem to mona parce que cicatrice ça na libumu na ete ye moko na libumu na ya kumbizemi ponga zo mona bato bazo sana bana basi lokwa ba nezo ndonga la Karisto nazo mona ba Robert Chongo bazo sana bana basi bazo pesa pe bana basi na opportunité mais yo ko peksa moi sina yo moi si botelanga veut dire moi si na kaka frère na ndo bota na bisi po botelanga bana apo tangsanga ta mona pasi tangsanga ite mama bino ndebo mona pasi bino ndebo zoma mbongo na bino bo tia zoba ya tata na yo azotonga nga na tata ya zoba ya mobali na yo bazotonga yo lowu ayawa bazotonga nga na tata na yo na kangi bango bazotonga ngai mama azoba te papa azoba te non plus yo ndo mona yo zoba te yo yebi azoba te po abotenga mobile na nga pona lingaka yemi te ko bota mbale za problème te babizengi pe na mama mo babota te mama azoba te bazotonga ngai na ko kuta su tata na zotonga nga na bandeko na yo tata ya jara tata ya nini nazoye na tipo mama na wenza kambala moko na yebi te pona yeba koti na zwila ete omoni babilo musolali na ndoto zumbali na tongo se réaliser kino tsapondo kuna tsapondo lia mama lelo lingi na funga nzungu naona toka kende ko funga na autoriser ofungola nzungu olongola ba trompe omoni nga ba trompe wana ozo sala ko bota bana omona ko ba salite la mer mama ne to saka la mer olongola ba salite olongola ngonyonso oliete bo signara ba décharge te mama wa mobali na ngai nga sika na zola ya de loi na yebite na ba wenza 4 wenza bandoki o bazo sala maputa na ndoto na na lote na zumo siko tala nga boye mama kandi na expliquer wana bon papa siko na mama balobini kalunga na de loi ok côté la peau yo bossa ya tata on otanga mama très bien ba parents solo nde bango ba otala intérêt moi na bango mama bo ba classe ba tangi singa yo fele obi kalunga ndaza kembi na banzela classe devise kalunga ezalaka so bitumbeza bo bunda nanu mopeli sako boye na mai nde bosopeli kalunga nga yende na lela ena makambo wana ya solo apa ko zo pondezi na ete omoni que na ba parents nyo surtout baza d'accord na yo na likambo ndo sala omoni que na conseiller que ma bête ko se laisser faire te Fatou mananga grande fille otali lisa kutoloba te mama kutu ya suko ya mikomi balata mama nenga akola neka na munene ya papa na bango bona ke ko zwa suzemi aboni na maternité et puis wana yango bazo senga ngo mwana ngona ndoto to ngo wazo tinga melongo et pardon yo et simba ba vieux ya nyoso matishino zongo kende botir kyotita ba mission de service pe kutu ya patron lisusu yo kutu ndengo za wana société na bino na ba voyage to sarasa siko ali okizwa zemi au avion air nini na no centre na zina kati avion na miso bato allez kuna musala ba remplacer on en attendant pour yo pema et simba te mais kati apona za kwaza na kindoki excuse nga za mbali mbali mninga te mais wana ndoki nga mbali na makasi ko fingete papa mbali na ngai mais décision na ndeka mutungani to yo kana mafanda trompe yo ka pona ndenga zakale na ba décision na autoritaire nga mutu no loba okolongola ba trompe wana te maman ndebo ya ye ba trompe ngo ya yenga bilapo libuma ba repasola ya yote ko meka na mukusenga na suka ko mekati ko changer décision te le ko appelé ba parents bazanga ngo d'accord et ko sala makande to yo kana bon ma chérie to ko kende pas médecin wa ki ba ke médecin mais a ke menacer médecin maman bosse nous avons porté plainte
direct. Nous sommes fondés. Elle dit médecin, médecin non, non, médecin, non, député, député, va simba beaucoup. À qui porter plainte? À côté, on attend le bureau. Comme moi mobile maman. On dit on va basi basi. On va luka mobile. Nana ta mibali. Et c'est le qui fallait luka bango tonga zaki na liboso moi si. Ya mibale moi si. Misa tu pe moi si souci. Ma patou mes bébés. Maman. yango bano baokola mikolo ye le kwa kena fruit ici maman nanga koma ko belanga na ba anglais na kata ndako maman ça va yango bano bazo fula bino maman ko fula ba mona ngote ko fula ba mona ngote maman balingi bala ku ba yebeta lisolo ngote bango pe ko ba lukaka ona yebisi wana so na bete bango liso ba linga te maman qu'est-ce qu'il y a il y a rien ici maman ma solo ma maman allez vous préparer tout aucun des restaurants. Serious? Okay. Bon, papa phénomène. It's hot. Natina, frère du Sud, pour le même anglais. I'm not your friend, hein? You must be Alobina, a répondre de ma betabi is out. Donc, à ça qui li banda. Yo qui en cas, Lisa yo qui. Question c'est ça qu'en anglais. Ni non. Il y a pas de papa. Mama, you must be careful. You understand? You don't talk to me like that. Mama, you see Lisa? Oui, Nana, c'est là. Lisa, Nana. Non. Alobina, yo ata bamboka tokendaka anglais ngam na yoki. Maman, c'est so lingala to. Alobi kaka que Lisa sakala na ete, aza muninga nete, aza yaya na ese. Maman na boité. Mama, you see Bana Lisa? vraiment. You see? You see like What again? Asali pe susu. Maman, change les habits, je t'attends chérie. Maman, alobi ata bisu mabe. Yo yebi ete. Siko posuka nende ni yo po o maîtrise anglais. Na koyeba yango te. Nalobi obi ke apa mutema mabe. Bana bakoli bo. Bamsuku tu babenga oya bango bana magablo mais o pe ba supermarché. Maman na bo mona mo bana mwazo kila susu ya nini bana bango basi bakoli terza ko mekate. Taka nini sa ba jena bana ngaba lobisa nga boy. Oyo. Maman lobi ya. Ke bana couloir ya msubu ko croiser na epe bolinga ni mobali moko. Tama kamyoza. Ngama mane neti neno balite bo. Bano ndi baso yeso na okama ko. Yango bazo fula bango butu oni yango. Tala lokolo. Bala ndeke ngambe papa bango. Mami. Ndeke ko tanga sisi ne pe class na ye mama banda ya awa. Pika pende na anglais mama ngasa ngaite. Zela noko na mukolo ko ya. Germain yel yem tu bolo ba ne ba anglais. Bo fana bo so anglais no mi balenga. Okimi yango bando. Mama yo yebito to koma ala so to comme na aéroport bo mikanda yo mto bando ko lobanga. Pola pa. Ngaite mama no ba anglais lo lem na so ango su bien. Mon ko mwa. Nazo yebisa. Ekilinga. Na ki lobi mambo restaurant olambite. Biso za mkotolia na ndako mkotolia na restaurant. Mais papa yebi bien que so to za un restaurant aoya kuna rejoindre biso lo na yebisi abi bokende boli aoya. Ah lo kuna. Na moi ezaka pona ba makambo. Fandi na ekasiti. Aza adite fati ngayebi ye moko kote ni yanke boli. Yo salini yo bengi. Yo bengi yo benga yo bise que tous on a pas ya pe kolia. Tika na zela. Makambo ngo rendez-vous est à quand? Dans 3 jours. 3 jours donc. Lundi le donc jeudi dans un hôpital. Nga moko na ozala déjà jeudi on attend. Garde malade. Na ozala na tango to bibi to ke. Ponga mon père na za venez encore. Ton papa osa un peu habité. Qu'est-ce qui s'est passé? Osa bien tu on te voit comme ça. Je sens qu'il y a un problème. Bon. Ceux qui veulent vivre la Bamagou, bazo vivre positivement, mais nous qui voulons bien vivre dans la logique Yamakambo, nous rencontrons certaines choses. Moi personnellement, je t'assure que je suis dans une situation très catastrophique. Et sûrement, je n'arrive pas à me retrouver. J'ai une tête qui tourne autour du feu. Enfin, je ne sais même pas. Nana qui n'a pas zéro. Nana qui n'a charbon, qui a amené les allumettes. Non, comprends, je me suis retrouvé dans le feu.
Bref, ça va être. Depuis que je suis là, aux hôtel. Quand tu es au Bossana, que ils mon colonel Msala. Donc je t'écoute. Loba na zoyo kayo. Il y avait bon, ils ont bon. Il y avait yo moyebi, oyebi vinangai. Na benga koka yaya katika na benga mais en principe, ako bengo mama. Oyebi mobali wa botanga mwana na makamno so salaki wana yo oyebi na ozongela isute po za ba souvenir ma BP ya kala. Depuis wana monanga pe na yate o yaya Alina. Kokendelenga musika te. Okopesanga kanda. Depuis banda kotungisanga, j'ai à te dire, je suis là, très bien assise pour nous yoka yo. Dis-moi ce que tu as à me dire. Bon, yeah, nanga kana biso que na lingi na bala. Pardon? Te ya nanga no loba que na suis fiancé. Vraiment ça sérieux, a vraiment tenai penza ko mona o à se présenter penza liboso nga bien mon grande sœur que vraiment ma kambato est sérieux et les cas qui l'équipe vraiment nga tchanga na ndako. Oh my god. En fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que jusque là vous avez le quoi m'a cessé. Il y a des fois je ne comprends rien. Bon. Je viens de vivre un scénario bizarre. La patronne qui entre dans mon bureau, énervée, fâchée, avec des preuves dans son téléphone, du genre que moi je suis en train de l'harceler. Elle a des messages venant de mon portable. Non, d'harceler qui la patronne? La patronne, mon téléphone à moi. Donc, yo a quoi harceler la patronne ou bien sa soeur? Azo harceler patronne. Bon, yo peut vraiment. Ouais. Non, mais ce n'est pas vrai. Oui, yo kanga bien. C'est ça réalité. Mais tu vois pas que je suis froissé. Je n'arrive pas à comprendre les autres nini. Ba message où dans le téléphone, alors que ngam tu l'as commis en côté. Je te jure, tu peux me croire, tu me connais, que la patronne, elle est mariée. Je connais son mari, monsieur Alain. Et puis, n'a qu'à se permettre, en plus, toi, tu me connais, moi, j'ai jamais été, comment, timide ou encore, qui n'a affronté. Je peux pas faire de messages dans la téléphone. Est-ce que je vais quand moi, théoriquement, mais pratique, la vérité, la preuve. Mais attends, tout ce que je sais est que moi, je ne suis pas un abruti. Il y a quelqu'un qui est en train de me jouer un tour de cochon. Je me rappelle bien, après de réflexion, on est au travers d'un bureau, mon téléphone, ils allaient toujours toujours la charge parce que nous avons connecté 24 heures sur 24 Internet. Alors pour que le portable n'ait pas déchargé, nous la charge. À chaque fois, dans le mouvement, il y a sortir, papa, je pars jamais avec mon téléphone. Et tu as toujours la maison. Et tu sais que nous au travail, que mon bureau. Tout autour, il y a du côté, il y a monsieur Daddy. Et... Mais certainement, je ne peux pas dire qu'il a pris mon téléphone. Ça, c'est impossible. Olingo Bala. Naina Bala. Olingi Obala, oui. Moi, Seigneur, ce fois Bala, même Bible Zoloba. L'homme quittera, il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Yo, Olingo Bala, bravo. Mais Olingo Bala, mon bal est bon, il y a monité. Ce qui n'a monité, on a zomona que au Vandina Dadi, Dadi c'est mon travail. Donc Olingo Bala nan. Quand c'est Daddy. Quoi? Daddy? Qui peut bien me jouer ce tour du cochon foutu? Et la patronne vient, en accent à message, je vais Selinga, machin, et je vais dire ça à mon mari et tout. Alors on a mon bureau, bon, avec mes deux enfants, moi je suis responsable. Comment veux-tu qu'elle a continué à vivre sans mon travail? Alors que c'est à cause de mon travail que j'arrive au moins à m'en sortir. Donc, la personne qui me joue ce tour de cochon foutu est en train de détruire ma vie. Tu étais avec qui, le bureau? Mais je te dis bien, c'est toujours Daddy qui est à mes côtés.
Maintenant, il faut se rendre Dadi. Mais il faut tout d'ailleurs. Mais comment est-ce que Dadi... Mais ceux qui ont dit que mon frère, tout soit bien. Ceux qui ont dit que ça qui a monté. Qui peut faire ça? Vous avez 2 personnes dans le bureau. Vous avez un petit téléphone. Vous avez un message au comité. Est-ce que vous avez dit que vous avez madame? Toza ko se comprendre vraiment bien. Mélina. Et sa vie n'a eu un change. Monsieur Dadi. Yo mtolingo bala Mélina. Oui madame. Wana ogumbami ozo kansane toza na bureau. Aba tozo beta masula bureau te. Et sa vie ya petite sœur nanga. Monsieur Dadi. C'est là. Okoyi mabe, c'est vrai. Nayebi que likambo esui biso nyoso mutu. Comment Mélina? Présence na yo queen. Naza na moralité. Oza na motema. Sikanga nanu s'il te plaît. Ça ba chance. Sikanga nanu s'il te plaît. Dadi, tozwa non normal, tozwa non ndenge lisolo ezali réalité des choses. Dadi yo ko tina famille na biso. C'est une orpheline. Asa na tatati. Asa na maman te. Tozala kaka biso mibale. Na flat minos de Londres. A pinza ou les matériaux de la monaki bango. Mais attends. Moi je suis pas en train de comprendre. Dadi à quoi se permet dans un téléphone à ça la blague wana. Mais jusque là ils a pisté fulande là. Puisqu'il y a pinza ou monaki bango na minos de Londres. Et puis mon nègre ndenge wana ibisinga non atuninga pas. Leki ya boss. Comment mana Dadi? Non ba qui n'a ko vérifier puisque ba information ce qui va preuve dans votre tangibilité ko yebe ko accuser mutu. Mais na lobi que ma kambo il faut la nango très bien. Ben oui, parce que c'est pour la messe. Moi, je peux se permettre de perdre mon salaire dans ma bonne hôtel. En plus, juste au moment où tu es en train de parler, il y a quelque chose qui me revient en tête. Mon colo anniversaire, il y a madame. Vous voyez que Nkana Ibisaka Dadi, je crois lui avoir soufflé un truc du genre que tozalaka mibale me tokóma misato plus mono ya bota. Dadi oza sûr yo kokozwa Mélina ofandisi lokola mwasi na yo nayebi te sozo comprendre likambo. Dadi, dis-moi la vérité, rien que la vérité. Olingi vraiment leki mama. J'ai dit la vérité, rien que la vérité. Je l'aime. Tu l'aimes. Mélina, c'est ton tour de me dire la vérité. Moi, je suis venu à pembeni na yo. Oyo yo sa pembeni na yo. Olingi ye. Olingo vivre ne vie na yo mobimba. Olingi ozala mwasi na ye jusqu'à ce que la mort vous sépare. Eh bien, Nadingi, tout vivre na ye jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nadingi na motema nga mobimba. Et na lobayi que bon comme moi comme nga nazaka un peu logique et famille wana ndenge ezaleli soki na lingi au moins leki ya madame Lengwana et kozala une très bonne chose. Je ne sais pas si c'est à partir de là parce que je sais que Dadia komina na Mélina ngo. Donc yo yebisi que au CPR na Mélina. Oui, qui ko draguer un jour moi. Ah comment moi? Mais il a viré. Mais ça très je vous dis que l'anda makambo na bien. Mon frère, l'anda makala zéro la messe. Fungola miso. Encore détruire le place ça bon pas écarter peut mettre ma cambougne sur plus qu'à mon avis que non, je te dis. Naza qui est un peu distrait, j'ose croire que Fungolinga mémoire. Il faut na banda kota là message ezala qui émis na air ni et puis là il va air wana na nazala qui what. Si je n'étais pas dans mon bureau alors qu'il y avait que Dadi qui était à mes côtés, donc c'est-à-dire que c'est lui qui m'a joué ces tours de cochon. Mon frère, courage. Non, encourager ou affronter un mot. Il faut monter en face, il faut y aller. Mon cher, merci. Il faut y aller. Vraiment, tu m'as ouvert les yeux. Si Soki na soleil no makambote, nangenati. Si na yonanga, tu y a une réalité, il y a vie et il y a famille. Maman akufa, papa akufa. Mais tu tikala na ndeko ya maman Emilie Nzemba, maman musique.
motema mpe makanisi ya tous pepele ya mbetolo nazwa ata moke nasolola na ye nga moko mpe nakanisa nazongisa motu na nga nakanisa mingi nakorépondre bino dans un mois. Merci. Sakraliza okoyikutana na nga na nzoto. Mon frère, pour ça, vous êtes un divorce. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je regarde mes filles. Mais bah moyen commis est belé. Il y a des contraceptifs. Si bazo mais là bas contraceptifs. Ou bah on là très bien là bas médecin et puis à retomber enceinte et créer préjudice dans autres. Mais ça vaut pas la peine. Il y a aucune seule opération. Et après au bout tabac cancer et commis en plus sans autorisation à mobile nayo. Quand une femme se comporte comme ça, cela veut dire ayebi valeur ya mobile na été ayebi vraiment décision n'était zo souka wap. C'est quel genre de femme, voyons? Oh, mais en fait, non, c'est qu'elle va voir ses parents. Il faut bailler au niveau là-bas. Mon frère, la kineki. La kineki n'a pas parents. Maman Kalunga na papa vu de loin. Bah encourager moi na bango. Et maman nazo balanga lobi attendre ça qui moi ne va classe pour se croire au bout de la bana comme une pondeuse. Donc je croyais que Bango Bako Sanga y moi une bonne solution. Je croyais que peut-être Bango Bako Rosa quand même maintenant moi immobilité wana ya ko remettre ma cambo à notre même par compassion mon frère. Bana ma onangate. Ce sont mes droits. Mais moi c'est pas droit n'anga comme quoi. Dans ta siko que na senga divorce. Alors mes filles. Je sais na ko de mon moko ti mona ki na musala avant-hier na fandi. Mingi senga mon frère to ki na bena oliate. A petit kimi. Sans compassion, sans quoi, Bazo. Voilà pourquoi moi je commence à dire à d'autres personnes aujourd'hui. Effectivement, Nangamoko. Tant que nous même la joie qui dit à Mélina, c'est parce qu'aujourd'hui, comme nous avons Bala, de près comme de loin, la famille, il y a certaines familles où Bazo détruit Badia, comme ça par exemple. Parce que moi je parie que cette femme. Ta femme, excuse-moi de parler à ce point-là parce que ça m'a fait très mal que tu te retrouves dans une situation pareille. Elle a été voir ses parents. Donc, m'encourage qui est. Je te jure. M'encourage qui est. En tout cas, mon cher, courage. C'est vrai que moi, je ne peux pas prendre la décision à ta place. Et je ne t'encourage pas non plus de divorcer. C'est une situation très difficile, mais j'ai. Tu es un homme. Je connais comment tu te comportes. Je te demande seulement, étant que ton frère, gère. Nous avons tous des situations qu'il faut gérer. Et moi aussi, j'encourage. Hein? Salé la mission. Merci. Salé la bématoïne. Merci la confiance. Merci, je vous laisse. Et... Monsieur Daddy.